nakolanda obelese nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo obele yo la vie la vérité le nzela mosusu te nakolanda obelese nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo obele yo la vie la vérité le Anezili, biso oto kufite maboko rikolo. Nzamba bajeli, igande bajalu bakuva na zoni mama. Toko bina nguba boy, lukote na. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Un grand merci à vous, hein, les abonnés de Mama B52. En tout cas, Nzambalola Amona Bino Pe Nzambalola a Pambola Bino Bisika Nyoso et Zoami Biso. Voilà. Bon dimanche à vous. En tout cas, bae o bazana bae tonga bakei bae église nzamba pesa bino lisusu makasi et bae o bakei te to ebite nini et empêcher peut-être santé, peut-être transport, peut-être mutuna mutu avali na raison na ye mais toye lelo pona koye banako solo la mwa mukie famille bota shalom na bino esika ezwami bino esengo na zoyoka o eza esengo ya mama oyo aboti bana pe akolisi bana babali bana baboti azwi bakoko nde esengo nazala koda bokolo ya lelo la grande famille sold out nde makambo epesi bavoisin kipelekesi bavoisin bakomoleka kokoluka kokende ti bakota na showbiz ekomi o te batekaki kaka 400 billets te basalaki kaka boye bokomela javel je vous dis bokomela penda javel donc ti tosa ba promotion ti baoteka ba billet bino bomona ki onte bomona kaka ba billet o bino fo boke koluka boke na source boke na showbiz pour kuna balobi na bino ke ba teki kaka 400 billets vouloir ou pas sold out ya mo suni vouloir ou pas sold out ya musuni bokomela javel bokodoka bokodoka penza tozana bino mayele le 29 rendez-vous eza moko biso tozala wana en tout cas tozala wana 17h ba porte fongwami 17h toza wala tobandi makambo bandi donc ekoyinda na mbisi bino makale kotikala putulu ekomata pourquoi parce que c'est événement du siècle malgré bato ba déstabiliser mais never nzambe otosambela aza juste peu fidèle nzambe wana ye soki oyebi elomona vana esengo nzambe wana so se confie pas na ye oza décide oza décide pour natikala omona te na biblia natikala omona te na bible eke mutu moko oyo a se confie penza lobi te ngai a se confie pa ye me nzamba lola mutu wana za déçu quelque part tout monde a histoire à Jacob tout bêta non moi le solo la bible pour le dimanche avant to kota na film na biso monene
Tomonaka Jacob. Jacob avait tout perdu. La grande famille, même la femme de Jacob, a comme un niveau, le bana Jacob, qui finga kanzambe wana te, pour bisoto zala bien. Mais Jacob, il savait. Azala ki na kondima, o belge azakanango, o biso famille bota to zakanango. Ata e komi ndenge nini, mais point, ezanzambe nda chaka. Ata situation mu pepe ningisi ndenge nini na barque l'air Jésus aki na nini mu pepe ningisi babi que mon rédempteur se levera le dernier. Donc na Bible Jacob tant moi sinazoloba Jacob a perdu kinyoso a perdre bana a perdre misala na ye ba business na ye. Donc il avait quand on dit tout, c'est-à-dire tout perdu. Atkale na moi si et moi ça le bité passé les qui finga ka nzambe wana okufa na yo tala nanwe alors bateka finga nzambe na tokufa mabi finga nzambe okufa na o nzambe wana Jacob azaki na kondime pa nzambe wana tumona kito yebi suite la grande famille bota toza ya nzambe nga na yebisa kabino. Donc le 29 rendez-vous eza moko toza wana déjà tout sepela elongo na ba artiste na biso ba one man show ko sala ba wana ba mama kalunga ba kozala ba ishu ba kozala wana ba décor ba kozala wana et décor lo bia bominga na fima fingi mwasi na me ndengo cham ndongo boye ba pe ko sous-traiter ba peka nzambe décor yo ba benjour ba to bazwango wapi ko obike na vandinga mona bi non oh ba to bazasuka na bato. Donc pour dire que le 29 événement ezali tokutana wana na showbiz biso nyonso tozala wana pour célébrer 7 ans anniversaire ya Bella Production. Donc nzamba kozala wana au rendez-vous voilà tokutana monene ay na oki dakosta mawana oki ma dakosta kota kama bien film. En tout cas naïba te deux fois je me dis non toza na ba artiste ok toza penza na ba artiste na mboka na biso Nathalie donc dakosta koti penza na rôle donc aza ko incarner penza rôle. Tu vois que au sentir douleur hein yendeko mobali quand il parle que no moi mutaliboma ma mi se tambolinga nelongi ma mi se tambolinga bandeko nanga histoire oyo et servir biso na leçon. Ok totala ngoka atende totala boyo no o penza koti alinda pena zoko se comporter loka ba fille mususu azo e bateke gesho azalne wana non pour l'amour vrai mais pour na profit pour na intérêt makambo comment ça makabo bien sûr que nzamba lola ti andima ko tinda mwana na likinda na ebisaka biso la grande famille et lo moko te to sala la mokilio ezaka sans intérêt non kinia lo moko te za sans intérêt lo nyoso za na intérêt na o mama ni biasi ti a se décider à yebisa bana vérité que non d'accord ça n'est pas leur frère biologique, c'est parce que azota la intérêt ya bana na lo biso ki turboisa te muto aka mutu d'accord ça peut changer ce qui ba ezaka ba pesi autorité nyonso tout et ka eko découvrir que azala mwana na bango te peut-être kokyo changer. Donc maman ni d'une part aza vraiment na faute te ngana mona aza vraiment na faute te parce que azota la peu intérêt ya bana na ye o ya boti malgré que tomoni a élevé bango très bien d'accord ça il est bien éduqué très poli ok voilà mais siko tozoyeba te tango tuobo alobi que non tu es mon fils donc c'est que tuobo mutataka mama na liboma zemi c'est que tuobo mutataka mama na liboma zemi to nini nzambe na belle vie pel ngaka ko mema batu na banzela mususu uzomona uzu moko buzolinga bo comprendre mais ya tenga misusu lisolo akena ngona ndenge na donc uzomona que sagesse moko non très bien très bien koto pe Myriam alobi ke ce qui a koma bongo eza pona papa na ye na mama na ye. Cela m'a beaucoup rappelé, ça m'a interpellé à Nzembo ya Jubem Piana. Nzembo moko Jubem Piana yemba alobi ke aloba na Nzembo wana mwana
mwana azalaka na besoin asala na ye comment benga scientifique papa alobi te yo ta makasi na commerce kosala scientifique te kena osala commerce lobi ntongo mwana wana koeshue mwana wana oloba nini ke nga nalingi nasala eloko boye papa nde moto oloba ye na nga nasala boye tozomona lelo na bafamille ebele baparent ebele baza lisusu na mpifo baza lisusu na autorité wana te devant leurs enfants ok nalobi te nyonso mais il y a de ce parent wana oyo eza ke baza ta na mot à dire te devant mwana biso na ntango ya kala eza nango kosinvente te la famille tolobaka nde bamakambo yango ezalaki okeba osombi eloko o soutien o caleçon o sengle po ekota na ndako baseremoni nini te esala okoko lukala mosusu mama kulutu moko boye to tata mwasi moko boye oke opesi ye nde ntango koya aye nango netika ye nde moto asombelaki so banda okopere bien na bango mais lelo ekoma boya na kati ya ndako papa akoka koafford téléphone iPhone 15 te mais mwana na ye aza nango et mutu neza te ke euti wapi et puis l'enfant ne travaille pas peut-être azotanga donc tozomona ke na kati ya filme oyo eza na baleson ebele ya kotire comment na maman le quoi Daily tu vois que c'est ta fille unique oui on n'en disconvient pas c'est ta fille unique il faut dorloter il faut bébéliser mais tu dois savoir que mwana éduquaka mwana de le bas âge ok bataka yango moni soki ndako oyo eza na fondement ya kitoko te ndako wana te eza kitoko mingi so mopepeka ye ndako wana esani ebuka ne panzani ki mais Dailina papa na biso vini moi je vois que c'est beaucoup oyo esala bango eza bolingo envers mwana bango mais bazoyeba bateke na kolinga mwana bango nde balingi wana bazokoka koloba na mwana bango te bazoyeba bateke bazobebisa mwana na bango sans le savoir au nom de l'amour bazobebisa mwana yo ebike mwana exemple na ofonga moi parenthèse moko ebike mwana soki allié banane bitabe esalaki constipation mais tellement mwana aza na posa lia bitabe akangami kaka te mami je veux le banane je veux la banane des bananes bobongisa kuna bino moko maman nalingi bitabe I want banana yo étant que parent tu sais que mwana soki ale banane wana akoza na problème à constipation mais lokola mwana a insisté au moins que tika na pese kaka est-ce que étant que parent au rendre mwana un mauvais service to au rendre un service moko ya malamu nous devons réfléchir étant que parents la grande famille nous devons réfléchir elingolo bateke soki oza strict soko beti mwana seko lingi mwana ote non soko recadrer mwana na yo ok olingi mwana ote non c'est pas ça la grande famille de B52 la mignonne officielle ce n'est pas ça Jésus na kati Jésus hein Jésus na ndako nzambe tellement ndako nzambe bato bayaki ba transformer yango bakomisi yango wenze place o ezeza wenze te bato bakomisi yango wenze na bolingo nyonso to tata wana zaka nango likolo na biso salani fimbu chikote aya panza tala kutu te ke aza na fond e bandeli oyo non. Pourquoi? Parce que les gens ont désobéi. Batou basale loko fallait pas basala na place au fallait pas basala. Alors yo étant que parent, moi nazo zoba autorité moko devant toi. Tu te dis ah non à quoi changer, oui à quoi changer, mais oh, il faut faire un effort parce que lobby moi nana a opé so tort. Non yebisabino to biso so tout ozala bana. Moi nana loba songa na komi ma poli boeza pona maman nanga pourquoi parce que a redresser ngate songa na komi insolente boeza pona papa nanga pourquoi parce que tout quand je faisais ça quand je grandissais pourquoi babande ko lo balanga te bazong sanga na droit chemin
bako condamner yo parents, la grande famille. Toleki kote ala toke na kote mupanza mama na biso étoile kaka ndenga zolinga kolakisa bana na ete papa na bango bandeko nanga bondimelanga tokomona ngo kaka ke papa Serge wa komi mobali ya Maria yende tata na bango biologique toza kaka nga intuition na nga erataka te soki raté pe eza lango problème te mais mutu na mutu tanga zotala ezolundire tozotanga Jean 3,16 quand Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mutu na mutu tanga tanga ngo asa nini a comprendre na ndenge na ye nga pene nazotala monene nazo comprendre que papa Serge yende papa ya Maria na Sylvie mobala mama étoile. Tango mama étoile azoya na famille d'Acosta peut-être pe mama d'Acosta avant akufa nde baolo bake mutalibo makufa peut-être on eza ya peut-être eza supposition la famille tozongo lokwa te keza yango nde na oloba te on est selonga na omona ke peut-être maman avant kufa akomaki bien atangela bango kombo ya papa ya d'Acosta kena eza dingizwa yo toza kaka lelo na di tokotala yango tokotala lelo pe tokotala yango dixième tokotala yango penza lelo tokozela yango 16h30 heure de Kinshasa. En tout cas, félicitations à tous nos artistes. Félicitations à notre maman, Belle-Vie Kondila, patronne. Maman a ces deux mères d'Akavanda, Kazorata, Tikraba, Nzalate. Et puis à chaque film, quand vous regardez, vous sentez qu'il y a moi un plus ces Obakisama. Au Taliboué, Ataba tout santé, Atamutu Moko. Arosala Repenchi à partir de film na biso o ele kanakana kati ya Candy Star et puis na kati ya Bellevue Télévision. Ma grande famille, je répète et je le répète encore une fois de plus, rendez-vous Eza Moko le 29 mars 2025 na Showbuzz. En tout cas, toya ebele toya to sepela elongo na ba artiste na biso et aussi la biso kitoko makasi to landa ba makelela wenzete to landa ba makelela wenzete ba biso likambo se leki malgré un mot to zong c'est la bango ba var to zong c'est la bango makamna bango baloba c'est-à-dire ki kangi yo makamna moko elobe ese nini tui e kangi yo mais na ndenga propre na ndenga bien to landa te biso to focus to penza focus nde maman na biso moka loba na biso focus et puis travail biso to koba kaka tozo koba kaka na musala Bellevue azokobaka na komaka tema ye mama kioma ye pa na ye kokoma eza rien ye pa na ye vraiment soki akomi déjà abwakeli bino yango eleki et puis vous allez voir que non ça va film ekoti et puis voilà to maximiser kaka ba j'aime to maximiser ba partage to maximiser lisusu ba commentaire et osala mama kitoko makasi parce que maman nyonso to alingaka soki alambi biloko bana balia batonda bana balia très bien on ezaka penza souci ya biso ba mama ezaka penza souci na biso lambi biloko boye sunde biloko ngo ba biloko ngo pa lambaka mama loboko bela pena mama loboko tango olamba muwele kakate pilipili eleki te mafuta en ordre donc ozomona kibi magie kitoko donc voilà c'est ça une mère. Merci beaucoup ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Je crois que vous étiez là nombreux. Ya Rolanda Bisso, Awana Katia, B52, la mignonne officielle. Donc pour moi, je me juste vous dire que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52, la mignonne officielle, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas ou n'hésitez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve
à la prochaine. Sold out ne makambo. Et puis si ma voisin qui ont trouble. Et puis si ma voisin qui ont vertige. Voilà. Nous avons pas de distraction. Distraction surtout, il y a tout ça raté. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars. Jericho Betos, le 13 mars. Jericho Betos, tout ça, on a déjà. Jericho. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions. On a dit qu'il y a eu soit pour chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala, boulot. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey keyo oui na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisila peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique
eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula bavene na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigne yo mpona estomac produit oyo kosoigne yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga baproduit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te